somo awa bolingo eke zongi la famille somo bokota kande na lubaka matière eza ya kokota matière ici ekoti la famille somo awa pasteur Moïse Mbiye ebele ya bato babengaka ye kaka le pasteur le plus grand célibataire de la République démocratique du Congo mais nga na lobaka toujours jour mosusu tolalaka tolamuki boye tosutuki bomoni kaka keno mariage ya pasteur Moïse Mbiye yango oyo ezalaka bongo bon toyebi te bato mosusu mpe soki osala makambo ya nzambe ka nde tomona na bapaul bato mosusu baboya na bango kobala bamipesa bamikaba mpenza balobi soki na bali peut-être mosala nzambe na osala yango lisusu bien te toyebi te mais matière ici ekoti matière ici ekoti la famille kande na lobaka soki ya koloba eza te na koya mpe kobeta masolo te mais soki ya koloba eza en tout cas ezalaka mosala mpenza na nga ya koya na beta lisolo na système moko ya kitoko Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya kitoko Gavker aye penza na ba solution ya kafu Gavker aye penza na ba solution ya kilikili na Gavker bika na yo libela ozoluka nini oza na besoin otela ozala pembe neti mundele oza na besoin ya mabota mukongo no esalaka yo pasi to ba makambo moko boye na nzoto yo simba te la famille na Gavker ba solution matakita na Gavker place penza ba solution evanda ba mama ebele bazo bunda pona makambo ya kobota en tout cas ya turoyo bok benga ka Gavker kuna mabota eke ezongi na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino pasteur Moïse Mbiye. De l'autre côté, nous voyons Maman Nabiso, première dame de la République démocratique du Congo. Toye comme on appelle Papa Nabiso, Papa Tshisekedi. Bato ebele babenga kaka Chilolo, Papa Béton, Fati Béton, Kombo ezalaka ebele. Et de l'autre côté, la famille, toye comme on appelle la servante de Dieu, la sœur Grace Koutino. La famille. Makambo deje lobama siko lisusu ezongi nini ezoleka makam nini ezotambola surtout na minute oyo avant tokota na mozindo ya makam nyonso ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika
toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission bato asika pe bakotaka yango na ko sensibiliser bato nyonso asika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Toko se makasi. Bande konanga kane na lobaka izalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso olandaka Etoile Ines TV, zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Lelo toye bandeko nanga ndenge ezalaka na pesa nanu bambote na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Judith Diampovisa, bambote nanga na madame Marie-Josée Chala, wana na pesi bambote na madame Sidonia Nsiala, madame Grace Mpoi, na pesi bambote na madame Princesse depuis quelque part, bambote nanga na mama Eugénie Zemanga, mama Titi, mama Tina Sambia, mama Christine Lonongo et pourquoi pas mama Joséphine na tonton héritier yola na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Bambote na balandi nyonso ya Etoile Ines TV, ata soki tolobi kombo na yo te me yebaka keno tolela bino fort na système moko kaka ya tokos makasi. Madame Vicky Mombonzo na obosa na yote depuis Sénégal na pesi yo bambote kandenge zalaka na système moko ya bien. Voilà la famille, lelo toye na pasteur na biso Moïse Mbiye, toye lelo na biso na couple na biso plutôt couple présidentiel, toye na bango lelo toye komona bango bakangisi ba photo. Pasteur Moïse Mbiye na mama na biso, la sœur Grace Coutinho na papa na biso. Ba photo etamboli na niveau moko pas possible. De l'autre côté, ce qui tostali la sœur Grace Coutinho nanu abala te. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga ba mapango akosomba yango yo. Ba mapango yango yo tokota tosomba $350 ya pamba ozana lupango. $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango. $350 ya pamba avenir ya bana na yo ezanango assuré na système moko ya bien. C'est le moment ngana lobaka toujours. C'est le moment soki opportunité et se présenter sombela bana lupango. Yango tomonaka ba papa mosusu mona abando lata kitoko, azalaki mobulu, papa moko mona kaka ba feti nde ba feti. Soki ake feti bo il faut botala papa ndenge olata, mama ndenge olata. Mais jour papa akufi,
bakomi kotuna bana testament ya papa na bino eza wapi. Testament ezalaka te. Pourquoi? Parce que ti ndenge papa akufi atika bana na ye balocataire. La plupart surtout ya biso ba congolais tozalaka na mwa comportement wana olobaki non nga place ya bongo na somba na osomba te na okangisa mbongo na totaliser mbongo na kendo sombela bana na nga place ya bien. Yango bomona ebele ya ba papa lelo bakufi sa kotikela bana na bango mapango boluka ba place à bien ba place à cher mais makoki ezate yango bandeko nanga opportunité ye ba place moko kitoko ba place moko ya moins cher sombela bana na yo bapango ata mibale ata misato okomi na yo kotongisaka malembe na système moko ya kitoko. Voilà la famille tozonga na makamu na biso kane na bando loba sœur na biso Grâce Coutinho aza marié te. Azalaka marié te. Rembelaka pe nzambe. De l'autre côté, toyo kotala pe le pasteur Moïse Mbiye. Yepe aza marié te. Ata soki ye moko alobaka te ke non. Ata soki botondi na stade de martyr. Bolobi bala na kobalaka te. Toyebi te kande na lobaki na ebandeli. Batu mosusu tomona lelo basala nzambe mosusu bamikabi balobi nga na obala te nalingi nasalela nzambe tina okufa mais eza na batu mosusu babali te nanu baozela nanu volonté ya nzambe balingi nanu bayoka nzambe alobi nini nzambe a permettre bango babala to babala te nzambe apesi bango mwasi ya ndenge nini eza bongo. Et du coup toyaki komona visite ya sœur Eunice Coutinho na visite ya pasteur Moïse Mbiye na résidence présidentielle. Siko kuna nde eyaki kobimisaka ba photo moko ezalaki séparé sœur Grâce Coutinho na papa na biso, de l'autre côté le pasteur Moïse Mbiye na mama na biso. Alors quand ndenge boyebi ebele ya batu balobi ndenge zabo eza libala bakendo sola makambo ya libala. Papa opesa conseil pa ya mwana, mama pe azopesa conseil pa ya mwana mobali. Makambo ya libala. Déjà makambo oyo ya bango ya pasteur Moïse Mbiye na sœur Grâce Coutinho. Je suis sûre et certaine que to betela yango lisolo c'était en 2022 2022 si je ne me trompe pas. To début à 2023. Mbutu ebimaki lisusu ke no libala pasteur Moïse Mbiye na sœur Grâce Coutinho balingi babalana. Mbutu ezalaki ya makasi penza mingi. Bon, de mon côté netinga na lobaka toujours soki musala nzambe alingi abalana na mutu oyo pe ayebi makambo nzambe ezalaka esengo. Mabe ezalaka nde soki mutu oyo ayebi liloba nzambe tu mutu oyo asambelaka alingi abalana na mutu oyo asambelaka te yango nde esalaka mwa mbutu la famille. Ka ndenge tomonaki libala ya pasteur Mike Kalambai na Peniel, bien que Peniel azalaki mwana ya pasteur, eza na bana ebele ya pasteur lelo bana ba pasteur lelo tomona makambo baosala bandeko nanga ezobangisa. Makambo penza ya munene makambo penza ya makasi ezobangisa. Otala boye papa na bango ateyaka mais makambo bana baosala bandeko nanga bomituna bana oyo bayokaka pe liloba nzambe na ndako na bango to ezalaka papa na bango azoteyaka na baeglise mais eza pe na bana mosusu otali boye okumisi nzambe. À l'exemple neti ya bana pasteur Roland Dalo abota bana na ye 4 mais sur bana 4 wana toyebi ke mutu na mutu azalaka na mwa histoire na ye. Na landa témoignage ya sœur na biso Eunice Dalo bandeko nanga na comprena ke non tobotaka bana me tobotaka mitema te mais soki boza réellement basala nzambe ata soki mwana ake na nzela moko boye nzambe azongisaka ye kaka. Ekomaki na bata moko sœur Eunice abando kende na bakamarade na ye bafeti omona baza na église culte na église na bango mais ye ako préféré akende na bafeti kodunda na bakamarade. Mais tango temps eyaki azwaki délivrance na nzela ya camarade kuto ezalaki na église na bango te ezalaki ka camarade aye a sensibiliser omoni nde nini toza na marathon na église na biso tango ka ake na église wana c'est le jour oyo nzambe atusha motema na ye et directement amikaba
na makambo ya nzambe tina lelo oyo bomoni bana nyonso ya pasteur Roland Alo babala bango bavanda na mabala toyokaka makelele te toyokaka te keno emataki ekitaki te bien ke na mabala nyonso makambo ezangaka te mais botala penza bana wana bolobi bana oyo baza bana ya basala nzambe. Soki tokoti ata na vie ya bana mama Olangi bien ke bamwa bambutu eza mais bomona bana wana batelemi na makambo ya nzambe. Pourquoi? Parce que parents na bango bando servir nzamba solo et kosala keno ata soki mbutu eza ata soki bitumbeza mais bomona bango nyonso baza au service nzambe. Yango ezalaka toujours malamu soki oza musala nzambe oza mwana nzambe ezalaka bien luka pe mutu oya yebi liloba nzambe luka pe mutu oya bangaka nzambe luka pe mutu oya yebi nzambe wana soki bobalani ekozala mwa bien na libala. Batu ebele lelo bakomi kolela na mabala. Pourquoi? Parce que abala ki na ye par bolingo abala ki na ye par sentiment na bala nanga kaka netinga na kote nanga soki ezalaki keno pasteur na biso Moïse Mbi alingi asbala la sœur Enis Koutino. En tout cas na ko encourager mariage wana na ko encourager penza libala wana na ko encourager yango penza na pete nyonso na ko encourager parce que sœur wana ayebi pe liloba nzambe ayebi pe makambo nzambe ayebi pe kokota na mozindo kandenge nga moko na puya kalibala ya pasteur Mike Kalambai na sœur na biso la sœur Joël Ntumba. Soki bango pe mibale o balingi babalana tos pasteur Moïse Mbi lelo alobi keno abala la sœur mais je 30 lelo ayebi liloba nzambe na ko encourager na oloba penza ke papa kendo bala na yo na système moko tokos babala kaka mabe oto banga izande kobala mutu moko ya mokili kobala mutu moko non parce que elle est belle parce que aza pembe parce que alataka kitoko te ba oto banga parce que tango okota na ndako libala na mutu na ye aza na makanisi mosusu na mutu na ye aza na makambo azo kanisaka batu wana ezalaka pasi pe mawapo na kobala bango. Mais mutu oya yebi liloba nzambe ayebi keno soki nazana ba problème soki nazana makambo oyo ezotungisanga na kotia mabolongo na nga na se na robelela mawanzambe nzambe akokita akoya ko répondre ngai batu wana yango batu o biso tolingaka netinga personnellement eza jara batu o tolingaka parce que ata soki ozana bitumba ndenge nini yo ata soki ozana makasi te oyebi ke mwasi to mobali ndenge asambelaka osala nini aobondela ponanga mais soki obalaka tika nga na bala ezalaka pasi pe mawa libala ngo pe ozala bien soki totali pe pasteur Moïse Mbi totali pe Grâce Koutino bango pe mais bakokani na bango bakoki kobalana bakoki kobalana ebele ya bakongole baza na posa pasteur Moïse Mbi abala yango nde likambo bakongole balobi te pasteur il faut abala pour que msala nzambe kende liboso pasteur Moïse Mbi abala bala pasteur Moïse Mbi yo bongo oboya na yoko bala. Pourquoi pasteur Moïse Mbi population est déclarée pasteur Moïse Mbi bala pasteur Moïse Mbi yo bongo. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na
beaucoup plus de détails.